bana King, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Frank Stemai. Africainfo.net. Crise politique en RDC, l'échec de la Senko et puis les raïs s'annoncent. Nous sommes ici avec le prophète John Ngefa, avec qui nous allons discuter ces sujets. Et pourquoi pas, nous allons parler aussi de la magie dans l'église, car il s'est avéré qu'aujourd'hui, cette information bat son plaît partout ailleurs. Nos pasteurs, nos musiciens chrétiens sont aujourd'hui les praticiens de la magie. Et avec le prophète John Ngefa, nous allons quand même discuter ou échanger par rapport à ces sujets. Déjà à qui j'ai dit bonjour, prophète. Président Rigen, Zambia Pambolayo. Président, mon relatif veste, moi qui tombe, Zambia Pambolayo. Le lopin na yo na kanda. Mais na ibite mboke yo na mbutu mais yo ba tabiloko do yo ndeolia. On a moins de journée ça mouvement parce que on ndenge todo kende la boye. Mais ndenge na moneli yo ezo kamusanga. Bon, ça va. Zambia Pambolayo, yé masolo mboka parce que mboka Congo mboka na biso, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on doit parler. Ok, prophète John Togo Bandana nous a titre auto monaki na ba journaux au ebimilelo. La Senko s'efface, les raïs s'annoncent. Votre point de vue par rapport à titre one. Mais point de vue n'engage ni président Rigen. Mais selon la bino bolingi prophète alobani. Hein papa, même tant que soyaki na carte Israël na monde bandima qui était. Mais après mon le prophète Azaki na Israël pe le tout comme ça monde na ibisa ki yo sa émission na yo na lobby 5 ans ko simbate parce que 5 ans population tindaki 5 côté 5 ans motabenga ki 5 ans c'est président Kabila tant après 5 ans après c'est instruction na hein alors président Kabila azaki 100% na 5 ans hein bakamutu ba 5 ans ba ça ba kabale moko politique. Na yebaki pe na yebisaki ok 5 ans ekosimba te soki 5 ans esimbi te ekozama be mingi pourquoi président Rigen président akokende na 4 il y a 2 chambres à parlement akobenga population akoannoncer yango échec esalemi opposition a bloqué bayokani te tokende na référendum nalobaki likambo ya référendum bandakala boningi moto na nzambe aloba ndenge nini. Excusez prophète. Na katio muke pour déjà ozo enchaîner bien. Donc congrès oyo président de la République azo s'adresser et pas à la population kalate ezande akoyebi sabiso kaka keto kende na référendum. Mais akoyebi sabiso échec salemi. On peut avoir combien na bachek combien? Échec salemi. Allez toquer na référendum. Mais le référendum otozo kenyango papa. Chef à quartier moto MP. Chef à rue moto MP. Chef à localité moto MP. Ba gouverneur bato MP. 2 chambres yon sont majorité moto MP. Toi tu quoi? Non, il va dominer oui, jamais c'est oui qui va dominer. Ce qui oui est dominé. Tokeni nini na changement constitution. Na changement constitution première constitution ba ko ça yango, deuxième constitution ba ko botisa yango parce que majorité ezali opposition dans le parlement ezali bato un peu majorité présidentielle ba ko pesa 3e mandat et nous risquons que Kabila continue. Alors ça Kabila va continuer mboka ko za ndenge nini parce que ceux qui peuple c'est boy mutu. Peuple c'est ezo subir ba souffrance yote. Et puis souffrance yango, ça n'est pas pour pouvoir même opposition à na kati. Opposition à la base pour pouvoir ma casse na blocage na ba sala o so pesa kata malamu te lelo mais président s'annoncer na 2 chambres lelo ko malonge ko bimakuna ezate mais lelo para peuple les arabes hein ba kay kuna pa basango ban qui a fait au bout de 6 ans de transition c'est pas Mosengo a terminé na Kabila ezali de longo Saint Paul bidamba Roi Saint Pierre et là komoko maintenant na au bout de 6 ans de transition ça n'est pas Mosengo azali président de la conférence nationale ça n'est pas Mosengo. Bon, les gens 5 ans bazui. Nani ko bon sa plan. Bakene. Ezeka basango te. C'est basango wana be fait qu'on a. Ba na lokone ba devant Kabila. Devant président ba ko balani.
président a injecté salabo blocage bayebaki bato MP bayebaki blocage koza toujours et puis deux positions ce qui président la bibo luka bato misato na yebi so bato misato dans dia Tshisekedi te ya mwana te akotia mutu na ye bon ce qui peut connaître simbi alors il bolongo la Pierre Lumbi pourquoi bino bo insister ka Pierre Lumbi mais Pierre Lumbi a travaillé avec Kabila même nga na rondimate motazo mwana longo l'église na ngai à se rebeller à longo l'église na chasser comme interface na ngai même nga na kondima yango te ezo kwa nini Satan aye liboso ya Jésus basa négociation quelle négociation alors pourquoi pas que bango opposition bakolongo la Pierre Lumbi te Pierre Lumbi est compétent dans la présidence. Il a un conseil spécial en matière de sécurité président de la République. C'est comme Ngwanda. Ngwanda, il était conseil spécial, mais il était fort. Parce que nous postons un poste à Premier ministre. Même niveau de Premier ministre. Il y a ça, le côté stratégique. Il y a une opposition. Pour Babengani Kuna. Et puis l'opposition, elle yamba yamba. Kaka muta sali kuna, Moïse a salé des gars, boyambi, Pierre Lumba, boyambi, bozo tim la peuple du boulou. Nous refusons d'être l'opposition. Il n'y a pas l'opposant au Congo. Tu sais que dans l'opposition, laquelle opposition il n'y a pas des opposants au bazo peser. Qui peut peser devant Kabila au Batikalia? Qui peut peser devant un peu? Azate. Et ça peuple bango moko, Tommy en charge na biso. C'est biso to tiaka bango. Nous ne voulons pas la guerre. Toboy makile tanga. Pour na moi biline bato ko chaque jour. To kende na élection apaisée. Même si Kabila nga kotia atia na ye, mais peuple et ko décider je ne crois pas. Motomoko un peu à kozwate, motomoko ya opposition yo bazao, bazo na ba poste ba pouvoir partout ba kozwate. To kozwa classe ya sika moto ya sika. Pour le moment, moto ko diriger Congo azate. Alors, prophète, comment faire maintenant pour nous débloquer la situation et qui en est responsable? Pour nous débloquer la situation, responsable de la MPT, responsable de l'opposition congolaise, responsable de l'MP. Pouvoir bâtir la maïté. Pouvoir bâtir la maïté. Responsabilité mboko ya batebele. Responsabilité muso amunene na 5 ans. Tango yeba ki blocage ezali. Bo tshei bato ba espoir. Bino basango banda kala, ils sont des traîtres. Na la banga sang. Na banga sang, na sango de, na prêtre. Ça prêtre. C'est un pasteur, c'est un prêtre. Otango bomona ke ezali ko simbate. Bo tshei mboka mobimba ekolo souffrance leki na ba congolais. Toyebi to sala 4 nord. Pourquoi bono sala na congolais teke? Fini la récréation, tout le monde est aussi battu de tiki. Congolais mouraille bat témoin. Bon, quel est le gamoté na souka? Match na mina sili, besoin de perdien. Par exemple, na mbong, na opposant, na banin, na wela ba kene ko wela ba poste ministériel. Pour mboka ngone ya bino moko na basi na bino na bana na bino na bandeko na bino. Mboko ya Congo pour la Congolais. Regarde aujourd'hui comment nous souffrons. Regarde aujourd'hui comment les jeunes souffrent. Soko na bandale bato age na konde fupembe eza mukolo te souffrance soko tambo na ngiringo moto tumba ko na zolo twen po balangu sa mutu bana mbongo so mata BRT souffrance nenge zo leka e komi na suka e komi so to kene de wapi ba pesi privilège nyoso bo da solution boko wala poste à premier ministre mais bino opposant posa mayele te Kabila a travaillé pendant 19 à 18 ans de pouvoir. A komi na suka ya ngoyo. Na 6 mois to 8 mois pour une élection, pas élection peut ça le matin. L'élection élection il y a 2018 jusqu'à 2020. Si on besoin pour poster wana, on n'a pas gouverné le pays nous seuls. On a gouverné le pays avec les opposants aussi. Ils n'ont pas l'intelligence. Est-ce que le moment où on a un homme politique, jamais n'a pas le gouvernement Kabila, jamais n'a pas un pays. Sont des opposants, je reste de ma façon pour naebi mbebezali. Mbebezali parce que oya koti bazaki na majorité na opposition, ba kana majorité, ba tshaba ministre, ba yibi pour préparer l'élection. Pour biso bantaba, bazoba, bosusu, ntaba be, mais congolais a commis mayele. Allez congolais zoba les sous-souté. Et puis je dis jeune congolais, bata Congo. Bolongola na basolga inutile. Zalelo tubanzelanga yelo pe Mobutu na mabele lelo kiri ya bolongwa umela yebela so apesio
parce que tous vivre ce qu'on a, M. Rigen, na centime, hein, pas moi-même $1. On vit maintenant par les centimes. Hein? Pas besoin de centime. Hein? Allez, pas besoin de polo moko. Oumela, yebela. Oko oumela dit à quoi? Oko yebela dit à quoi? Il y a un prophète Azali, il défend le pays. Il défend la nation congolaise. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais Nazali Nakati, et je dis bien, Tolongwana, Solga ya Djale, Lotubanze, Langaye, Lope Mobutu, Mobutu na Maroc. Alala na Maroc, pour na slogan. Congolais, Azala éveillé, tout le monde y passe. Et je te dis, ne vous découragez pas. Tous apprennent la libération. Dieu va intervenir. Le problème des Congo, mais c'est les journalistes. Ce n'est pas le problème des opposants au pouvoir. Mais le problème congolais, c'est Dieu seul le propriétaire du Congo. C'est lui qui va réagir. À part Dieu, papa, Moutazate. Mais nous avons bloqué les Congolais, nous souffrons. Ah ouais, l'homme les bêtes ya papa sur na yolo lac bana basukona piscine te bazo profiter ma yuana ba nyezo bima tala ne bazo ko fokati na yango hein so ki le ngai mongala na du ndobo na ngala du pirogue na du pêche na tei na ko manzombo obi nzombo benga na ngwini ba benga na français ni ongui hein nzombo na ko bimisa yi mboka eza balabala ezate kurato ebite mopaya Maikutu, Baskaris, Naba Kilostom, Naba, Vimisson Bumunan, Mikos, Amibe. Tous aux coups from Colonos, tous aux réseaux sociaux, Baguerre, Naba Kasai, Naba Wab, Bazoumatokola Banyama. Tokotika la Kabongo, mais c'est Rigen. Hein? Le Congo souffre, toi éviter, ceux qui nous ont intervenu, Yonde Kolo Mokili. Tous appelez moi la semité. Moi, c'est ma bandika na ye. Na ba so ale pour et ça c'est bou et bête. Na bandika, biso besoin bandika te. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est Dieu, il doit intervenir. Nazo mona comment ozo éclairer lanterne ya ba internaute, mais beaucoup plus naningaki o mekananu ko répertorier ba erreur ou ba faute oyo ya Senko. Bon faute ya Senko c'est quoi ça qui incapable. Incapable pourquoi? En amont. En amont, pas comme ça, chef de l'État, non. C'est qu'un peu, va proposer non. Toyo Kanaki, Premier ministre du Rassemblement. C'est quoi dire, tu sais? C'est pas plan à Bango? Hein? Quoi, ça président face à face, va profiter à Kalbao Sani. Quoi, ça roi, de roi au Koufa. Nous avons au Koufa, sans qu'on bongo au Koufa. Hein? Bango, va faire confiance à Sango. Mais Bassango, va traiter de Bandakala. Quoi, ça chef de l'État. T'as un peu bloqué. Parce que le chef MP, c'est la présidente de la République. Hein? Alors, le col a bloqué. Biso de sa peuple, Toraché Yango, président Kolemba. A la pression populaire à Kolemba. Bango a négocié. Deuxième plan, Ngouap. Erreur de Bassenko. Il y a deux. Il fallait que le ban opposant. Le pays appartient aux Congolais. Et ça pour ma poste n'a binoté. Hein? Boye a pour ma poste été. Hein? Boye a na poste été. Mais boye a pour na Koluka, solution, il n'y a pas si à Congo. Alors, ce qui est poste, pas question de cela. Bon, pour ça, la primaturité. Alors, ce qui est c'est ça. Président, il a suivi. Azala Pierre Lumbi. Alors, ce qui est président Boyango, c'est quoi l'ingalo baboy? N'a pas posé. Le président Boyango, parce que oui, à cela qui n'a y et ça dit malamouté. Alors, bon, pourquoi bien vous Pierre Lumbi? Donc, ce qui Pierre Lumbi, c'est que vous avez Congo est autant de ce qui Pierre Lumbi, c'est professeur Kalele Bazawan, professeur Matungulu Bazawan, Belé Bazawan, même Oyo, ou Beta qui est Kiakwama Zawana, papa Kiakwama, il est aussi capable. Oh, Moussounani, Farou Lazawana, bah, qu'on remplace. Hein? Dans l'échec, il y a ce qu'on a dit, cabale politique. C'est ça, et là, c'est quoi ça qui Azaki, Azaki, une autorité. Azaki, une autorité devant Bangote. Président Pessi Bangochas, a manipulé, il n'y a pas d'autorité aussi. Parce que l'autorité Azaki, souverain pouvoir d'un peuple congolais. Peuple, là, moi, je félicite, pauvre Laurent Désiré Kabila, soldat du peuple. Tango Barwanda Baye, a bien ministre de l'information. Chaque mouvement
Didier Moumengi annoncé bakomi na inga bakati courant toyebaki yango tokomi boy peuple tellement tobundaki na musée elongo na barande tolongaki bitumba alors bango bazobomba peuple po bayibi nini bazo bakosa peuple na ndenge nyonso badriblaka peuple na ndenge nyonso mais fini l'histoire armée l'équipe peuple na makasi ezate tozotina bato na NT mais nous cherchons la paix, nous cherchons l'amour, nous cherchons l'unité tokena bosolo. Qu'est-ce que le président va dire à Deschamps? C'est le référendum. Et le référendum, qui va gagner? C'est la majorité. Qui sont les perdants? C'est nous les peuples. Ce n'est pas l'opposant. Merci, John Ngefa. Tu vraiment na rubrique tout le monde comment mais qui vraiment limbola mais le cola makambo yo tozoke nango boye prophète John yo autant que mosali na nzambe rôle nin église ya solo ekokaki ko jouer na temps oyo mais rôle église ya solo za ni ba prière église salite mais mbongo ba pesa ibango na stade de martyr pour lukani église yango na église de réveil musulman catholique bango tu basangana ki tango bazali corrompu mvula pe ngai na corrompu te ponga la tikalaki na église nga na zobondela le nzambe panza bango parce que bazoteka mboka omonaki yango église sala mosala te église sala ki mais tango église azoli ya mbongo azali corrompu parce que l'église ezali ba pasteur ba expert du monde tango na expert ateki bo continuer eloko aussi makati nango nzambe kana ba corruption te omonaki conséquence nango to tika la direction de la église catholique ba banda ba cop nango li ya mbongo banda kala catholique bandi lelo babandi lelo catholique échec yango wana rôle l'église là ni sikoyo bulongo l'église il faut chercher les bons chrétiens parce que bible lobi moyenge benimo ko sauver nation mobimba basambela pona Congo to kota na baki chaque jeudi il faut jeûner et prier donc Esther bana ko sala na madoché donc la Estras na Néhémie bana ko sala pona délivrance ya Israël na mbumbuya banguna il faut prier et prier yango nini et ça n'est pas vrai serviteur de même mon dimia solo soka beti mabolongo abi ya ngana lete ya lete ameli maite bango na intere bazolia ba frites ba saucisson la vie est bonne la vie est bonne mais la vie est bonne mais pour présent là-bas monsieur Rigen Congo c'est le pays le plus riche du monde. Réserve mondiale c'est Congo. Paradis terrestre ezali Congo. Mais oyebi ke Congo azo pesa mo pepe na monde mobimo tozo vivre. C'est l'Amazon, la Brésil et Congo Kinshasa. Monde mo bazo inspiré nango. Mbongo wana ekendeki wapi? De. Yami bale ressources ya monde mobimba biloko tuya mokili. Nzambe atika na Congo. Mindele na ba parmatika so liberté. Ils vont nous combattre parce qu'ils connaissent. Les 133 minéraux non exploités. Non exploités en côté. Mindele baebi yango. Bazo biloko na biso bakene. Chinois comme lelo. Na masuki lokola nyaba bwake na mai. Patron. India zoki kuna to mona wana mangbanda. Bayeka ka inane. Bakoyi ba patron. Nous les Congolais nous souffrons à cause d'autorité au bazo kamba biso. Nzambe alimbisa bango. Alimbisa bango Ergen. Attends. Le pays le plus riche du monde. Tokoli na le plus Tokoli na mboka oyo le plus malheureux du monde. Mais tant ba okunda biso, tokokunda la terre la plus riche du monde. To sali nini? Nzambe. Otiki ba Congolais? Nzambe. Moyenge beni moko kanisa tangai. Pona Congo? Ba wana ba kopite. Bawana bakota na bagege na biloko na bango te kanisa tangai na lingo kende poto te rigene mama na nga vanda na Suisse papa na nga vanda na Suisse abotinga famille mo mazana poto na Suisse wana mais na ndimi ko souffrir na congolais j'ai pas allé en Europe et là on est ensemble na poto na ndimi ko souffrir na mboka na nga ba congolais na vandi yao papa na nga atana zangi mbongo mama tinanga tike papa tinanga tike na okende te mais na ndimi parce que nazali vrai patriote nzambe atana nzela nanga na tongo ya lelo kutuna te bana balema pa combien Rigen okutuna te na kolia komi kotanga to kolia mo kolonine to kozo kati nango nini Rigen ko biselo komoko pona motali ya soso
ou bien lié à Mossouni, il faut le 31 décembre. Hein? Pendant que tu as micro sauté, ma dès micro sauté, diaspora, bosunga bande qu'on a vu nous. Hein? Bande ko bazali bande mboka, bosunga ba famille na bino botika tester atika kité. Hein? Stress atika kité, nemi atika kité. Hein? Mais stress ça c'est maki nemi asakina na kura roi. Hein? Mais kanisa ki mboka na ye. Hein? Bosunga ba congolais. Nous sommes arrivés au bout. Dollar, tikana lo ba meserigen. Yo zondima $. Et comme on a 15 000. Hein? Mais il y a un monter na to ya 9 na 90. So monter na na $100 et comme 15 000 comme na $45. $45 futi landako. Bana classe ako préféré akufa ke à vivre. Ako yango moni bato na 4 na ba tension, bazo kufa na ba hypertension, bazo kufa na ba émotion, ako préféré akufa. Mais ils sont là. Ils gouvernent le pays. Ils n'ont pas l'amour au peuple qui les vote. Hein? Il fait souffrir les hommes, les gens. Na ça 3 jours na ndako kureza na bandi ko pema, na ben na zaka pena passe na motema, na bandi ko pema, na bimili banda, tout ça. Est-ce que Nzambe ça sur ma bébé to congolais? Hein? Cause la congolais li sumu na monde. Hein? Nous ne papa ziranga, nous ne tous na batna NT. Homme de Dieu, je prêche la paix. Tout ça, la violence. Nous cherchons les gens, bah conduire avoir conscience, bah conduire à ton amour, bah fungolan c'est là. Recherche yo, bah on se va se partager nango. Est-ce que bien poto pour na kolia, ils ont riche na pauvreté? Hein? Les gens niveau mo kolia ils ont lixité, ils ont bah riche, bon bah pauvre, ils ont la gâté. Mais awa, mon takolia beefsteak, akolia frites. Bah tu vas aller en frites, tu vas en français. Papa, je voudrais manger des frites. Bon, abisso ba lingala, on lia frites wa. Abisso ba lia gani. Ba lia galikaya, ba dire que ça va monter. Ba lia suni évident, mité me fimba katunango. Non. Il s'agit bien là du prophète John Ngefa, qui est le mentor de l'église Jésus ma victoire, Alliance la mort de Jésus. Donc Tozana et Awa, très chers internautes, là maintenant on quitte la politique pour parler de la religion. C'est là où maintenant le bas blesse. Et puis je ne pas ça. Moi, Toli Morena Mokondi Amboka. Silisa na Toli wana bongoto kota na religion sikoyo. Soki nga na bangi yo na bomisi yo. Bato saka Mokondi me banga kaite. Parce que papa babanga papa ten bato saka papa, oza papa. Je peux vous donner comme petit conseil. Ce sont les mêmes gens qui ont mené Mobutu na Kufa. Nde osala na bango. Ils ont côté opposition, ils ont côté pouvoir. Bah même gens, bah dès qu'on s'y Mobutu, qu'on change la constitution, bah qu'on s'absorbe le côté, bah qu'on quoi y a té, bah qu'est-ce qu'on va dans parlement, bah qu'est-ce qu'on va donner de bango, hein? Bah qu'on s'ala dans les minutes que va décider de la soldat. Aujourd'hui, Mobutu a quelque kundama en exil, na 12 personnes, un roi du Congo qui a dirigé pendant 32 ans. Moi, en tant qu'homme de Dieu, tu es encore trop jeune. Tu as beaucoup d'avenir. Même si on a lâché au tiki, bon, si on a deux parlements, personne ne va te toucher. Makambo tout au bon gisi yango. Ba préparer carrière na yo. Même à niveau international, ba go benga yo. Au sala même à niveau international, ba association internationale minene ya monde. Hein? Alors, fungola motema. Fungola motema na yo, toke na ba élection. Boudé bato ba pembe na yo. Ce sont des ramassés, ba ko condamner rien. Et puis vous allez malam balasima so malam vous allez ba ko voter yo. Mais ceux qui ont dit bango ah pengo gwana mbambe gwana ikolo na suki wa. Merci prophète, maintenant nous allons parler religion. Please. Où en sommes-nous maintenant? Mais Magé bandika la président Rigen. Dans l'église, dans le dénoncé binawa, 90% ba pasteur ba zana magie. Hein? 90% il y a ba ministère chrétien ba zana magie. Ba ko zobilo ka libande ba ko sina ka église. Parce que bango bandeka les lelo ka lelo te. Pourquoi lelo bozo kama makambo ezobima? Hein papa, Nzambe akotika bana na ye. Abo mabango nyonso te à cause na bato. Hein?
nzembo chrétien no banda kala ezo mama papa. Hein? Bakota ki na ba science occulte et dingo bani ko dénoncer bango. Ba maison zo dénoncer bango. Hein? Ba passer ba oté on a cadre magie plein. Hein? Ba miracle ba faux miracle ba ça Nicolas so bateau. Ba voûter batou. Ba to ça mbongo na bango ba zo progresser té. À cause de la science occulte ba za nango banda le loté. Tel homme de Dieu ou tel musicien ou musicienne il faut Saint-Esprit inspirer yo. Yami Balen Nzambe azo bisabiso na Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert Dieu, ce qui ne sert pas. Na pêche exemple. Est-ce que Jésus-Christ a été acquis? Avec au sala miracle chaque jour? Jamais. Bango bakotia miracle liboso. Pela ko séduit bana Nzambe nga Matthieu 24 zoloba. Yami bale bokoye babango ni. Na mateya na bango. Yako sepeli sabato. Oko kende poto. Oko bala. Oko pambola. Lobi Nzambe azopesa yo kozwa kati na yango. Bateka bato bokontina likolo te. Bateka bato kantu ya Nzambe te. Bateka enlèvement église te. Bateka to préparer kuta na Yesu te. Bateka obéissance te. Bana mateya na terre la terre. Pona ko mbui bana Nzambe. Bateka péché te. Sanctification ba kote ya mokolo moko te. Pourquoi ba kote yango te? Bango mo bana kati na yango. Hein? Yango Bible lobi, vous verrez la différence. Malachie chapitre 3 verset 18. C'est qui sert Dieu. Et Dieu, au quoi babango nini? Na ba miracle na bango na banzembo na bango na incarnation na ba signe. Comment pasteur Miko est propre bakamati pochette à pembe, toi rouge à simbiam. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais c'est rien. Au quoi babango nini na ba signe na bango tal. Au quoi babango nini na bilembo na bango na miracle na bango. Un pasteur azawana. Ton prophète, ton apôtre, il prêche les gens sur les miracles, c'est les miracles. Na mona paye soit ça miracle Mikolo sauté. A Québec le boro debim. A Québec au Makiango. A Québec ngolo. A Québec monstre que ta singa. Mais c'est ça, tout balo on est comprimé. Ba magicien ba côté l'habitude de côté sauf da le 5 francs. Magicien na mona doit pousser les boy. A évoquer comme cirque tolia. Na mona zui mabanga saibo comme sardine à lui tolia. Hein? Na moni to bani na musicien avandi boy, azu ba papier. Mais c'est rien. To bino mona yango te. Agumbi yango ba se fou et puis mi pigeon. Mais il n'y a pas la différence. Les lois magiciens les bazali banate ba côté na église. Ce sont les antichrists. Hein? Peuple congolais, peuple zo comprendre yango te. Oh, c'était Sanchez zo lo ba yango na dette Sanchez chapitre 2 verset 3. Que personne ne vous séduit de quelle manière. Il faut que le fils d'impie apparaisse, l'apostasie arrive par avant. Et après ça, il paraîtra le fils de l'épée, fils de la perdition, la division de Satan. Il se révélera Dieu Tout-Puissant, il s'assiera dans le lieu saint. À quoi va dans le lieu saint? Le lieu saint aussi qu'on va dire. Hein? Par côté à bateau, comme un Nzambe le kuta, alors que na bango, Yesu basati. Bible n'a pas été sous awa na Matthieu 24 verset 5. Car plusieurs viendront sur mon nom. Hein? Ce qu'on a dit, c'est mon chrétien et mon kili. C'est bien mon kili dans l'église. Et il y a mon kili dans l'église. Différence avec comme il y a Jésus, na comme il y a Minako, comme il y a le grand prêtre qui mouta. Hein? Comme il y a Didi Kinouane. Différence avec yango, na il y a biso Jésus nakati. Hein? Ou bien Dieu, à part yango, même son, même musique, même makambotu, et ça, yango moni boy ya mokili ba initio ya biso. Bon, donc ezande ba mende ko ya mokili. Biso parce que la population, hein, ezande na ba église, Satan yebi yango a utilisé bango. Est-ce que pasteur le prophète awa au sala oyo ezo lobama mingi ezo lakisama mingi signification ya signe wana bon signe wana na kopesa bino ba signe tozo bana ba potre bobongo soki bobongo mete bokufa solo parce que Nzamba bani ko réveiller ba kati na babilemo awa vala sa signe
Apocalypse 13, verset 1 à 10. Tomona ki nyama moko. Azali ko bimana mai. Nyama wana azali na 7 têtes, 10 cornes. Et il parlait les paroles arrogantes. Et il dominait la terre. Il y a les bossous. Nyama wana a 10 têtes. Il y a 7 têtes. 10 têtes. C'est la puissance mondiale. Hein? Maseke Zom. Otomona ki yango wana. Hein? C'est Union européenne. Yango mona Union de force et Union 10. Barotika la 10. Pour commenter mon kilimo bimba. Hein? Alors, azali ko lokola dragon. Yango moni Obama, George Bush. Aye ko boma Saddam Hussein na mboka na pe apandre moto. Ko boma bakozana force bakozana ba clé nyama oyo azaki na maseke mibale 13-11. Puis j'ai vu un monter de la terre une bête qui avait 2 cornes pour appeler sa bassine semblable à l'agneau, parce que tu as dit agneau de l'agneau à Jésus. L'agneau immolé c'est Jésus, mais hier c'est recopié le cola agneau qui parlait comme un dragon. Alors terre bazolo bazali lié saint accompagné na l'église nyamawana. Et ceux qui ont moni nyamawana basina bango boy. Je vais expliquer les signes. Oh bana nzambe bazola te. Na incarnation na bango expliquer ba signe. Tantôt basali bo soko moni asali boye. Sali Satan. Na monaki na nini ya Illuminati. Tout dans la 2 heures du matin na mwasi. Télévision. Baloko na temple ya Satan. Na monaki Sarkozy. Na monaki George Bush. Na monaki ba Kondios na mwana ya bongo ba tout. Na moni bango na temple ya Satan. Et ceux qui ba konti bango tout un. Je dis bien boye. C'est sali Satan. Dans un personne aussi comme exemple. Tango John Sinai. Et chaque quartier américain a un signe. Et donc ça, maison de force va passer dans le monde des ténèbres. Il faut que nous avons plusieurs dieux. Alors, si nous avons bâti mouta quoi, aya sali ebo. Azol accepté mokileza ya biso. Ezobino tout à tolote. Oui, la Bible dit 1 Jean chapitre 5 verset 19. Vous êtes des enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance du diable. Alors bi ya biso. Tant ya amemi yo. Tant ka boa ki yo pa olali 1 2 3. Si ya libosa John Sinai 1. Au monde a tellement ka. Merci Satan. Puissance na na mokili yon de dominer. O pesi puissance na beti 4 mètres. So ki olali yo kola mukate. Pa isa ba signe ndenge wana. Alors tokene ba signe bande kona biso eza ya boyete. Mais bango ba osa signe ya boy. Wa bande konini. Hein? Mais to moni gege wa te papa. To lo bali sura gege te papa. To tika bana nzambe gege za ka mbi ye mokote. Il y a plusieurs gege. So ki peut assez. Oh camarade ne wana. Oya oloba Frank Stemai, Frank T. Frank Stemai te. Aimba banzemba kitoko. Même si. Et maintenant, je vais vous expliquer 7 signes. On y va. On y va. On remonte à signe bango. Signe. Signe on a monde de ténèbres dans l'accent. Nyama oyo azaki na maseke mibale. Alors, nyama wana maseke oyo mondi wana ezali force ya séduction, force oyo soki alobi likamba to kuti pasteur zoli ya nyei bandini bakolongwa te akanga bango na monde ténèbres deux formes signes oyo soko moni nini oyo miso mibale
miso ya nyama wana ye oyo omoni oyo elongi na ye oyo ozomona aussi oyo ezali petite corne, c'est l'antichrist. Qui est antichrist? Antichrist azali moto oh mama boti ameli mabele ya mama bakwaleka pe kwanga, mais Satan a corrompu la force ténèbres extraordinaire tant azoloba na l'église na bato bazotos yango esprit ya domination force ne eza yango même azosala ndenge tu moto akolungwa kati na yango te yango moni si oyo na expliqué yango des cornes, c'est la force diabolique qui est entrée dans l'église. Miso azo jumelé contrôle na kati na planète. Ça c'est petite corne, c'est l'antichrist Moutou, mais rempli, un pasteur qui est rempli par les incarnations diaboliques. Hein? Pour séduire l'église de Dieu, hein? Quelle est la différence, y a-t-il, Guégué et Jésus? Quelle est la différence, y a-t-il, entre Guégué et Dieu? Et toi, dis quoi qu'il y a un album Bima? Ben, je n'ai pas ça, Bimisa Yango, to 5-6 fois yo Kayango. S'il y a des erreurs, on corrige. Même dans l'ordinateur, tout ça, on corrige Yango. Mais pourquoi corriger des erreurs, corriger des points? Tant on a bango et comme Souka. Hein? Et ça dit qu'on va se condamner, qu'on a Moïse. Même bateau, bateau, misa magoro do awa papa. Bateau, misa ba nyoka. Na sexe ya basi, bateau, misa ba mak. Hein? Bateau, ça la biloko moko danger papa. Hein? Bavandi bwembo akufa bazo bimisi na ndoto ya moto. Hein? Oh, tuzomona izo sai mamingi na limete papa, na pata kito banya balelaki na tuka photo ya papa na sio nya mizembiki. Mais ça bango baze belé pourquoi qu'on condamner kaka Moïse mbie? Soke ça les rien, nzamba kumisama. Soke ça vrai. Atika baze belé, ils sont là pour séduire les enfants de Dieu. Hein? Pour la même na différent. Satan est bien kufa. Il faut attirer bateau naïe et telle race ya bateau va bien antichrist et comme naza komona makilate papa c'est sur ça na bisaba na nzambe na simi photo à papa makile bimi. Quelle est la différence? Apôtre Mutombo. Mais c'est ça, hein? C'est Mutombo, hein? Elle a connu différence ni ezali moto azu photo ba comment teka ba photo na bango ko la photo ya Jésus. Est-ce que zalaka? Ah papa, ça fait mal, hein? Ça fait mal dans l'église de Dieu. Ba bine bolingi bah église, il y a 10 personnes, 50 personnes. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Matthieu 18, verset 20. Là, on sort 2-3 personnes, à mon nom, je suis au milieu. Il y a 100, 50, 10 000, 15 000. Il n'y a pas, il y a plusieurs bâtons dans la ville à Kinshasa, partout dans le monde. Mais prophète, Gégé wana ozozongela mingi azanani. Ouais, merci beaucoup journaliste, il faut t'expliquer. Moi je suis prophète. Il faut t'expliquer les cambo ezali katina yango. Gégé bozoka Gégé, c'est la déesse de la séduction. Bokonzina ye. Et banni depuis Inde, Océan Pacifique. Pointe Noire. Aiko suksana, namboka na biso ya benga Mwanda. Banana. Na banana na Mwanda, tina Mwanda leki bana suka na banana. Azana renyu wana. Na kati na ye abota pe ba DS musu ya mike mike. Alors abimaka pona kopesa bato séduction, puissance, miracle. Et puis na suka na ye pe nini babala ka pe ye. Si tout le monde église munene ba passer bazo balate, bazana ba sirène. Ozo bazana ba sirène, so bazo balate bazana ba sirène. Ils sont séduits, et Gégé, c'est la sirène, la déesse de la séduction. Pe azali ba sirène à côté. Azo banda, puissance naïe, depuis Inde. Ti États-Unis, ti a wana bombe na banane. Azo contrôler territoire et wana nyonso. C'est là ce qu'on a Pointe Noire, ou comme il a 18h. Ce qu'on a permis à Pointe Noire, on a évoqué la sirène et bazo bima. Na Pointe Noire, bazo bima, pe bazo sola na bato. Bazo bala bango, bazo vana kati na bango. Tozo kende wapi? Hein? Mokile kote libiso. Nous condamnons ces pratiques. Hein? Éphésiens 4:11.
condamner toutes les œuvres effacées du démon. Et nous condamnons ça avec l'efficacité. Nous sommes Satan va préparer pour nous bombarder dans Nzambe. Mais Nzambe à côté kabisoté, Nzambe va vrai chrétien à côté les mains. Ce que bon telle pratique dans l'église, beaucoup bimate. Hein? Beaucoup bimate, c'est vrai. Alors ce que beaucoup bimate, kufa nabino na pasteur nabino kufa ko landa bino. Yango na obi prophète, donc conséquence ni yango eza sikoyo na montoyo azo yoka kaka koyoka ya pamba. Ndenge ozoloba kombo agege na ebi mingi ebimi na nzembo tango ukitaka papa mutu azoyoka na ye nzembo kitoko bongo sikoyo tango ozoyoka ndenge oloba ba chair de poule bongo. Alors conséquence ni yango conséquence ezali munene papa soko tambo na moyibi okomi moyibi otambo na ndoki okomi ndoki biso nde na 12 apôtres totelemelaki diske ya nyama ya kofi nyama ya bandal nya erenyate c'est biso totelemaki yango 12 13e apôtre 13 apôtres azalaka te 13e apôtre c'est gege 13e apôtre c'est gege c'est l'antéchrist. Autant qu'à faire le midazemba nyama ya matete nyama ya bandal nyama ya njili moto ibana na nzambe boso manzembo wana te soki yo zo yoka yango ozo participer na liwa wana. Conséquence na ngoni Osée 4:6 mon peuple périt par manque de connaissance soko yeba kité nzambe esprit yo na makambo yonso ezaka kere soki gegere mais siko si mosusu ya asali susu na nino ere nze alati la coste mosusu marka sala kiboy azo saka ba memba sisi ouais lande ba prédication na ina 4 oka keke ono de gege mais gege nani hein tango yo kibilo kondengo mwana nzambe conséquence ezali boy. Romains 6, 23, les salaires du péché c'est la mort. Au coup, il y a un ce qui bimi na telle église. Ce qui continue. Mais ce qui est quitté. Mais, on est quitté. Dieu peut te faire grâce. Mais ce qui nous a révélé, on a insisté. Galates chapitre 6, verset 7. C'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Ok, na moto, au coup, il y a un prophète tokomi vraiment na suka. Mais ezan eloko moko vraiment na biki ba téléspectateurs ba resepela nango. Prophète, yo ozo faire partie ya batu wana te. Yo oza praticien ya excusez-moi pour la tautologie ya pratique wana te. Mais ndenge nini ozo koma na point ya ko définir ya ko détecter est-ce que eza kaka oyo les canaux réseaux sociaux ba pesi exemple ou explication to makambo yo lo bana biso ndengo zo expliquer biso makambo nyos ozu yango wapi. Merci mingi journaliste na sa dénoncer en secret na yoka kati na ba ni sociaux tout na sa dénoncer na sa na monsieur belé makambo nde mettre na pratique pa na ebisa kiyo président Rigain boko mona bango polele nzamba ko bimisa bango na yoti otuninga motuna malamu comment yo za pratiquante praticien. Le plus grand marabout c'est Dieu. Le plus grand sorcier c'est Dieu. Mili monyon se yo kake fuka makirai. Bandok na bino zamike. Nzambe asalini. Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans toutefois révéler ses secrets les serviteurs. Et Luc 12 verset 3. Oya bokuku nzambe obisango polé liboso nzambe et nous tous nous sommes nus devant Dieu. Et Hébreux chapitre 4 verset 3. Dieu nous a révélé tout ceci. Moi je suis un prophète. Comment naebi nyama qui na 7 têtes. Mais toutes hommes. C'est Dieu qui m'a révélé. Hein? C'est Dieu qui m'a révélé. Naeba ki nyama oyo aussi bazo sala boye. Hein? Des cornes semblables à l'agneau. Hein? C'est l'antichrist dans la quatre églises. Na mis nous contrôler. Ça c'est la petite corne, la puissance, il y a miracle. Oh bah ça la quatre nango. Na moi que mon tomusou nzambe, na Brésil a Dieu soumis. Azingi boy. A telemi. So ka sali que soumis boy. Ça c'est Dieu. Awa ozo cité prophète. Sikaten. Hein? Na demande yo pe mon yango merci te mon aki yango na la live. C'est comment na nzambe? C'est vrai. Hein, papa, il faut tout le solo. Ça, c'est Dieu aussi. Hein? Nous défendons l'église de Dieu. Nous défendons les chrétiens. Hein? Tous les témoins à Jésus, nous sommes les défenseurs de Christ. Ce qui va salir malam, full one,
na voie normale nzambe azolo kumu mais soki fulu wana na niveau ya bagege na bascience ya bakabale juif oyo bazali kozwa yango oyo babebisi bana na nzambe nyonso non tokozala na opposition kino nzambe akolonga et je dis comme j'ai bien expliqué je suis un prophète. Un prophète a matière évangélique, matière prophétique. Il faut que simba un livre prophétique. Il faut que tous les signes, banazamba, pembala simba, na kulaka suma signe belé, o yakoleka, pour na bana nzambe, ba kobika kati na yango. Ngana na lojite, nana majite, na zakuna te papa. Okotangela ngai ndenge, okozwela ngai wapi? Parce que okomona ngai wapi? Parce que c'est contrôlé, tu vois l'ordinateur. Même tout ça émission na yo. Mais si tu as bête au bord émission, même moto na porte sur la bête yobimi. Na monde wana papa, bazo mayele ya nzambe, bankutana kana babiloko na bango nyonso na antenne parabolique na bango. Na antenne parabolique e botamite. Bango bazaki na antenne parabolique. Yango moni bandoki na biso azui kombo. Azui kombo, azui alimete. Azui kasa, azui ekei. Ozomona akei pe azongi. Na biloko wana yo vandi boyibite me ba kote na ndako olala ki bondo to pasi zo yebate ba yeba fini pe ba zongi eza biloko na bango nzambe pe o ya kolo makambo kolo puissance à côté kate il faut révéler ba pasteur na ye ba prophète na ye to dénoncer yango et nous prions mais Romains 8:31 si Dieu pour nous qui sera contre nous. C'est par ces mots que nous mettons un point final dans cette émission, mesdames et messieurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui prophète John Ngefa au Binonio Soboyebi, l'Alliance la mort de Jésus, Ndenge a péci la révélation pour comprendre ba vrai na ba faux, pour voyer ba pe, to landa, to roya lisu ko lukaye na mbala sima po ameka ko élargir le sous champ ya basine oyo ye aebi ou oyo nzambe azo révélé. Merci à vous tous, merci à votre fidélité sur votre site www.africainfo. Merci à la baronne de Genève, Maman Tété Liengo, la maman de Lise Liengo, qui fête déjà son anniversaire d'ici demain. Merci Lise, bien de bonnes choses. Et sans oublier la présidente Betty Milka Kemba, il y avait Nanga Daniel Boss, la présidente Tozawana, Femmes et Intégration, Tozotombola, toujours Masolo. Sans oublier Papa Toloé, 5 ans de silence, Yamer Chantal, Papa Toloé. Et mon vieux Thierry Kassa, 206, Esprit de vie. Sans oublier Boulandi, prophète, vraiment, Binonio Sobo Zapete, Botikala toujours connecté na Bino car Binonio Sobo Ebike. Ici vraiment. Et puis, Toro Sepe la prophète. Opesa mbote pi bon numéro nanga soki mutanga zwanga poto sunga mingi baza kobeba WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 89 610 49 41 okozwanga mosusu 00243 81 807 26 okozwanga oya suka oya privé soko benga tango ngaso na ulayo 00243 99 42 937 pona mbote na pesaka mbote na mutute na pesaka na Seigneur Jésus Christ mais na pesa mbote na mwasi moko mwasi wana aleki basi ya mokili mobimba na kitoko na bizali ya kitoko pe na nzenga tunanga mwasi yango nani na ngai batondoko itojo ejoxi Ngefa nzambe pambola ye o etikali nzambe azolokumu Maman Nzambe pe apambola o toyebi ke lelo eza dernier jour il y a mois de mars, donc te profiter pe te souhaiter vraiment bonne chance. Merci ko ya Gobelisha, la maman de Ridge, un enfant pas comme les autres, sans oublier la grande équipe de l'Afrique Info, Franck Stemaï Disuka. On est ensemble et puis Donna Scofield derrière la caméra, Maëlle Sadiki, Gloria Olangi, l'américaine perdue au Congo et sans oublier Janine Kiazola, il y a Franck Stemaï qui Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemaï, Kiandankala, Twende. X-Bass, Marandura,